vu rapport na ngai aisika kendenda kusoki ba parents bwana na ba ye na kodonga comme ça bazo la soin na yo pour mutu ko msu fa ko ta stania te bité niveau nini oni pour mutu ba tonga isa 50 penge batongi na kati tini cerveau docteur alaki chaque saison qui était elle s'appelle ligne na c'est un variété ba ni mingi so nous avons été erreur au comme de sokofi na yo désolé avant c'est le moi na boka na vena biso na j'ai moto na mécanicien ba yaki peka ko mafanda na porte pour on a été les chefs awa tout se perd na auto ko fa no ko tole ka awa et non est-ce que vous compliquez ma poésie ma te pouvez pas ça cas du chef de la tonie avant de après mikolo o était chanza kufu on va la perte na zela pe ezate na yozo masuku na lobi ndio wa hebu samaki avec la district la district de Toronto ya tukuta na FD Clara aisima mwana mwaza awa yanga lobi ba samba comme ça au charger makambo oyo yo kutana na yo ya mungu ngala yao na bato bazali mwana moni te na bato bazala moni te na mona ke na kati ya mutuka oyo ena okota bakotila mutuka mongo babimisa bango wana oyo bakena na hopital so apart mwana wana na bato oyo est-ce que yebi tala kobanga te okoki koyeba tala calmement soki okoki koyeba parmi bango mutu oyo soki akoloba bato oyo bazalaki na ye na kokona bazali awa ye akolakisa biso ok voilà je crois que à ce stade on ne va pas poursuivre la discussion quant au fond. Donc, attendons que le prévenu là revienne et puis là on pourra avoir plus le temps de poser des questions. Mais maintenant là il nous a juste démarré le fait sans que l'on voie l'auteur de ce fait là. Donc, au commandant, posez là, ok? Bon, nous aurions suivi. Avant de fêter, la vie jeudi. Et puis le Cameroun, ça a mis le temps d'avoir 2 semaines et 2 jours. Oui. Il y a qui n'a capé la Yolo, il y a qui n'a capé la Yolo. Comme la ville a transporté, là qui est bandila à Bokata, il y a comme la 10e. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ndé makam salande makam Mitwabi Moufi Jonathan il me fait un tribunal pour la victime et à Makambo Oyo à Tché Nicolo y a pas prévenu au Bazan Bosso le Bengi le monde y a un mot comme les Aliens comme les Aliens Yolani Jean-Nicolo donc voilà si la pompe est dans la liste la police est beaucoup taillée pas ça. S'il vient, seulement si vous voulez l'interdire. Yolani. Nani? L'auteur vous a dit victime. C'est là que la production a zali na date. Ok. Mais je vais quitter. Je vais quitter.
Des police audience. Et ça est dit. Ça n'a pas de souci. Ça n'a pas de souci. Pour identifier l'enregistrement, on va quel est le baouma na bois? Baouma na bois. Bois. Ah, Mkelenge Maumano. Gloire. Votre nopi? Tout ça. Date 35 mois 87. Combien papa là? Maumana. Azali? Combien maman? Kadilo. Nani? Kadilo. Azali? Village là où? Ipesi. Secteur? Songololo. Territoire? Territoire local. Province? Congo central. Nationalité? Congolaise. Nani? Congolaise. Utangi? Oui. C'est qui la classe libre? Afrique la 3e année graduée à l'Istan. Vous avez gradué? Non, la 4e la 3e année. Ah, la 3e. Ah, ok. Ça là, Moussani. Agent essentiel à la commune de Guégué. Voilà. Divorcé. Là, divorcé. Oui. Divorcé, ça là, divorce à moi. Oui, mais c'est un divorce. Oui, place ça divorce. Je ne veux pas n'habiter que ça, les Japonais procédure à continuer. Pour que l'on a obligé de temps pour la vérité de pouvoir. Mais si on dit divorcer, c'est-à-dire que le pays là, il prépare la tête de l'eau du bas là, il devient dans l'état. Et tu peux voir l'état. Parce que tu devient dans divorcer de. Vous avez un bas là? Oui. Bas là, bon. Oui, bas là. Sam de là? Oui. Après ça, on peut s'en assumer pas avec le feu. Ah, peut ça, on va grandir. Comment là? Comment on a Nzinga Christian? Nzinga Christian. La Tomina. Nani? Nzinga Christian la Tomina. La Tomina. La Tomina. Vous êtes à New York? Le Brazzaville. Date? Le 6 janvier 1986. Combien papa? Koulen Nzinga Makwege. Azali? Combien maman? Pamboussi à Kabita. Azali? Village là où? Bunji. Le Boucha Bunji. Les gens à secteur oui. Et la Brazzaville. Territoire là où? Il s'appelle Il Bambou. Dans la province du département de Oussou. Italie. Dans la nationalité
na 50-50 mama moto awa aza moyaka moto abandundu koma yo soki oza na nationalité papa amobusha bushi oyoki sikoyo yo oza na nationalité nini elle non ya brazzaville elle parce que na république démocratique du Congo soki ozalaka na nationalité moko yo soki oza ll oza wapi nakotaki papa congolais amobusha bushi nakotami ya brazzaville nakoyi na brazzaville alayaka vacances oza congolais ya brazzaville c'est ça namasuki olota awa olingi opesa biso nationalité na yo oza nationalité nini congolais ya brazzaville c'est ça okotanga oso ya klasi na CM2 yayesi 6e ya nini 6e ce ezala na suka ya 6e co na bino wana bozala nini bozala diplôme nini BBC ozala bac ofila 6e primaire kuna ya du jardin débutant CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 osuka ya CM2 awa bi nayebi ya c'est ça mosali nga nalinaka velo taxi moto velo taxi moto olingaka nini taxi moto awa taxi moto mais awa ezaka bavelo awelwa obala oza bana de bana mapasi mpe oza bamapasi obala ye te osambelaka wapi le chantier de victoire adresse na yo opesa nsima mokie ok tozobanda wana tozobanda na ye toyoka ye akolakisa biso moto oyo ye azalaki victime na ye nde toyoki ye tobengi moto wana toyoki na lombangu ok eza ye na lomiko voilà tomoni yo liboso ya tribunal likambo ngo ezalaki nini ifoloba makasi likambo nango ezalaki le 31 décembre vers 20h nautaki na mibali na moto ya frère yango na ye nakosa nasomba crédit juste okuwa na biso ya veni ya kalamu wana bongo naye nasala pele kobima na obima nakutani na bakuru na bazalaki ya mansi avant abima na mansi mwana mongo wana mokie abima bango abimisi lichete azongi nsima mosu ayelinga bango na nsima akalinga kaci azwinga telefone na mbongolangi nango na poshe mosusu abi o aza mwa kimbangu ozokisa ye wana lifa kalamu ya kimbangu nayoki kaka na mwana mbunzu awa batindiki nga na mai terase mwa moke eza wana na vertige afe nazonga nzela ndako na bandokele terase nayobima na grand kalamu wana eparla naomona maboko mosusu oyebisanga pesa loboko tobenda yo tobimiso na mai nzoka nde bayaki batindi ekipe mosu ekoti liboso ekati ngambo ya kimbangu babimi kwambolo bakati kimbangu batiki bana mosusu na ngambo kuna batelemi bata evenema bakona bakala france babendi ngai babi oyo tozwi yo nde eza mwa ya kimbangu wana bakanda mwana ya kimbangu lelo yo okufi bavectige wana mais na te nauti boyenga na mwa ya kimbangu oyokalangi nga sundeli bino su mwa ya kimbangu oyo eza lelo nazoyeba kutu te nangi na émotion po lichete oyo babetenga deja naoyeba te su balaki eparla babetinga mosusu na motu natie su loboko mosuni oyo baimage eza na telefone ekweyaki awa eza liduso mosuni oyo okoya naoyoka baobeta na bacubinga bamema na bablesiti na bamikongo awa protese awa bacubinga bameli
machette mosusu awa maboko ongeli awa balongo na suki bapota mosuku to esinfectaki po bakotinga su na mai moko boye lisusu kuna baobela tokangi ve na bino wana yanga mbuboboya tobomie deja oyo bacubinga nde oyo bacube ngai mokongoa nde nazali wakwela kopena te makasi moko eyelai ngai balobe na bandimbango parla babelolinga su balolanda ngai nayo se retrouve naza akomi na makala naoyeba te nakomi wana ndenge komi na makala komi vraimen na makala kuna nandokena basusi atu eza pembeni wana na bayolo nakomi na susi atu na pose moka balobanga kaka longo oyo okufela biso akende na plainte nsima ite nayo sa plainte oyo te plainte bote kende azola soa wana okufela biso nakende suboye te kende kaka nde nayo kotambola tambola lova libema banda 19h si so nakozonga ntango na 23h nayo se retrouve na komi na makala na kati ya komi namoni mpe bakamion na bakabasele te me misato nabi justement na opose kala ngai naya boye bango mpe su barefulai ngai babi te tozondeleni biso tookende batuna biso mosusu polisie moko batindiki nga ti banda nazongi so na kati ya etindiki nga yoki ndokende okufela biso ya bino naokende sikoyo wa biso nakimi mpa na bino te nalinga bomanga awa na kimbango nde bakangisenga mbongo na moto bazwilai nga batuni nga adresse moto wana yokitanga ntina po avenda biso juste na ngonza ela kiti wana nayokoma pale ezalaki deja ba 23h na ndako deja bato bamosala matanga mpo bayebi ke bana wana yolo soki bazwi boye moto azonga divan te kuna eza nde bazobomela nde bato eza inosa eza nani kokatisa te kuna tia bamoninga ku deja banako kutamona ya matanga na lisusu bakatiaki bato obokanyiwa papa bana boyebiyebiaka yamonoko mpe ayaka boye asalaka te yango mosala kule yango mpe moto aza babi oyo deja bakendaki nde mope bakuna toyebi te so bakende ye wapi nayokuta baosa matanga nde bazwi ngai wana bakutu wana bobanda otonga ngai bakobenga docteur moko wana bakendanga hopital kulu nango ekoti lisusu tiki mbangu na bato bamemenga basundonga na kimi lisusu na ntango bavoisin tokoboya kuna babandi okunda entre bango bakulu na kimbangu na bioro eyakosila ti ba 0r docteur wana bi ero mpe tosomba bakisi wapi abetinga atonga doler abikokende so hopital te vanda awa hopital wana mpe tongete kokotisa yo bakoti ti na kati bazwi kuna tv na kati ya hopital wana dispensaire moza juste mpona biso donc kuna sécurité eza te nalali wana na ndako le premier nde bayozwa ngai bayokende wana hopital wana babandotonganga bakota mosusu eza esinfectaki esili wana le premier navandanga bapasi na nga eleki badépart lundi ya semaine oyo lundi oyo okuna ebetaki avant mbula bana ngo baye lisusu wana deya batonga bafandi na ndako na bakisi bakoti soki mbangu mpo biso entre kalamu na kalamu mibale wana baleki ti mpo biso bakoti tiki mbangu babaki so babitumbango banona bakangaki 3 personnes nde bayoyebisanga bakangi 3 personnes moko kende ti mabanga ocharge bango nando kotambola te nabina kotambola te mpona bando bimisanga kobimisa kotombola na ozobisa namonaki moyen okende jour wana ezalaki te le mercredi nde frère nanga moko tozane awa aye ozwa ngai batienga na 3 pinaire toyokoma ntina mabanga nayokutaka mwana bakangai misato yo te biso toyozeka na mwana oyo nde mwana moko oloba oyo te ngai jour wana ezalaki te ezalaki bayangani oyo boye so tokenda bino tolakisa bino bato basalaki ebe babotolaki na biloko na ye nayebi bango ngai te ngai bautilize kaka koutilize boye andolobanga wana nde kobandana ayebi mpe mwana ngo soki mpe deja kangai oyo mabanga opeshi boni ayebisinga bo azwi rapport na ngai ayebisinga kende ndako soki bapanga bwana wana baye na kobonga yo komisa bazwa baswani na yo mpe motu mosusu akokota stania toyebi te niveau nini oyo nini mpona motu batongaki 150 epingle batongi na katikati tini cerveau docteur alaki charge ezwaki mpe esantaki ndini na cerveau abitya balingi olinga
nous avons été au Comalibo, mais ce aussi. Avant, c'est le moi, je suis venu à j'ai une autre mécanicien. Il y a des gens qui ont fait la porte, on a été les chefs. Tout ce temps, il y a tout fait et non, est-ce que vous compliquez ma poésie? Vous pouvez faire un cas sur les chefs de la Tony avant d'après Mikolo, où était Chanza Koufi. On va la pète. Dans ce là, c'est la paix exacte. La rose, ma soukuna lobby. Nous avons ça avec la district. La district de Toronto, tout à la FD Clara. Et si ma mère n'a pas ça, il y a un lobby dans le centre comme ça. Au chargé, ma femme, il y a un lobby. bato bazali amona ngomoni te na bato bazala moni te na monaki na kati ya mutuka oyo na okota bakotila mutuka moko babimisa bango oyo bakenani na bakena hopital po apart mwana wana na bato oyo eske oyebi tala kobanga te okoki koyeba tala calmement soki okoki koyeba parle bango mutu oyo kozwa te mutu ya kozwa me otala vraiment na process na yo soki okoki koyeba parmi bato wana bamosusu lakisa oyo moyimba moko ye nayebi te nayebaka bango mpe te oyo naomona neti na jour ya bitumba oyo babundaki lendi na bando temela posi na oyeba te so avant yolo nayebaka bakuna na petit frère moko nde oyo avandi ngai ayesika na quartier bato bayebi bango nde nakobenga petit frère siko aza aya zwa transport bongo baya atala alakisanga bango babilongi bakumina wana ayebaka bango kombe naza ya sika na quartier wana mais eza na petit frère oyo avandi wana akoyeba bango soki nakobenga ye aya ata sikoyo komsa atala bilongi ye ayebi bango bien bao babetaki yo nde ya koyeba te bakumi akoyeba okobetenga so tozoluka bao babetaki yo bao babeti bazalaki ya manse est-ce que oyebi bakombo par exemple nayebi bango moko abai nanga soki bakangaki soki sekele nana lobaki na petit frère nanga wana mais est-ce que ye amonaki bazobeta yo bango chaque jour nde bayaka jour wana nde bayaka po kozokalanga na mpe na mai bango batika bana kimbangu oyo basalaka na bango bakontie wana akoli wana biso yongi na ya koya ayebi bilobi na bango bie ngai nayebi kekeza oyo baza na mbongo po baza na mbongo mpe mbongo eza nzela mai aleka mange na bakina bango nalekaka basenganga mpe mbongo wana na moni biloko wana te so namonaki yango vraimen awa nangai bazalaka na mpe ya mbongo wana oyo bayaki bazokisenga mosusu mais oyo bakotianga mpo mosusu bazokisinga awa mosusu bakotianga bambepanda mosusu akonda awa mosusu bakalinga kuna baocubanga bambeli oyo wana nde sikoyo baza so bayaya na baleki baza ekipe basali ya bana basala mpe siri oyo batindaki wana premier ekipe bambolo esalaka baleki na bango oyo bayaya wana nde nayebi te oyo bambolo wana akangaki nayebi te bakali bakangaki moko parmi oyo bayaya nayebi te so fiki moko eza namonaka bango te mpo nasentelesaka bango te bowele na bango ngai eloko awelaka bango te nalekaka defo ya kutu wana bayebisaka kaka ve yo totika koko aposolaka bien okamela lisuka mbongo na mpongo na mbolo bango basalaka kina bango ngoyi tozalaka oyoka babomi mwana kimbangu babomi mwana yolo nanga nalekaka so mpe basengi ngai napesaka bango oyo bambolo wana nayebi bango malgré misusu wana bazawa te oyo mbolo wana nakobanga te osala boye comme awa yo omoni lekidame te oyo oyebi na boye kozela ntango mwana wana oyebi nayebi mwana obe kozela ye ntango baboya idina nayebi ndenge ya kotuna ye soki ya koloba bato
oyo bazalaki na ye na kuna bazali awa oyo akolakisa biso ok voilà je crois que à ce stade on ne va pas poursuivre la discussion quant au fond. Donc, attendons que le prévu là revienne. Et puis là, on pourra avoir tout le temps de poser des questions. Mais maintenant, là il nous a juste narré le fait sans qu'on voie l'auteur de ce fait-là. Donc, au Kovanda, posez là. Ok? Bon. Nous aurions suivi. Avant de fêter, il y a dit jeudi. Depuis le Cameroun, ça a mis le temps d'avoir 2 semaines et 2 jours. Oui. Il y a qui n'a capé la Yolo. Il y a qui n'a capé la Yolo. Comme la ville a transporté, là qui est bandila à Bokata, la commune a 10 ans à Gimbangu, la commune a 10 ans à Gimbangu, la moni brigadier chef de Chinarambo, à Benga, monsieur, là le quartier là qui est 7 personnes qui ont suivi la Zingaï. Maintenant, qui m'a dit que on va y aller en banque de la Sinanga. Comme nous avons dit, la télévision. La vie m'a sali, il y a ça, tout le monde encore. Ah, chef, nous avons pris le salon, yo, Apuluna, Yakara, Apuluna, China Ambu, maman, a dit à Ntitu, à mon père, à mon entité, à mon tout, China à bête à mon entité, China a présenté la lutte, livré dans la livré, mais na bono il y a disciple la Simba Kinga na patrouille na gosu babilia na Jakarta la Simba Kinga akanga kuna bateau la Simba Kinga batanga ibon la bouche wa Jakarta pour tout le monde la livré dans la Simba na katina art de naissance na mito na père livré dans la art de naissance na ngouti mais maman atameka awa papa amuka kuna te puta ya Brazzaville étranger bino étranger au moment de la Brazzaville il y a comme il y a Brazzaville dans le moment dans la moindre vie non général pour le sous la Dieu le makini pour la Dieu ah papa la sœur il a kainga basinga le to basinga tina gorge la suite la bilamba la vie papa au moment pas manaza pour la témoin de pas voler aussi la bilamba la soubi la neni la papa la neni la soubi kufa commissaire à répondre China Ambu Azan Sinanga Koufa comme ça répond ouais étranger soit Bono Sani ah papa un lieutenant général ah papa na couf ce qui n'a coufi là au Seigneur ce qui n'a coufité goma na ngube kutana kate batona to kutana ka to kutana to musamba ngalo to kemusika ano wala na sina so mutu chef Bumangai chef Bumangai la ville de Sao Bumangai la 22 là quand on a depuis 23h fort à 6h30 ma banque tout le monde trompe ma peau là pour garder papa là pour tenir ma tête quand on a 22 500 là à me mettre dans le hôtel moi là pendant là on a dit c'est le rien na Gimbangu et quand on a caché la voilà à me mettre à 10 bon on a 22 500 là à 10 ans on va piscine batunga attention après l'air la le Dieu la bichette la coopérative 22 500 jusqu'à 16 000 yango à plus 16 000 bon on a dit oh chef il faut le 20 dollars on va à côté il y a la bureau de Kenya la bongo il te va ticket Kenya ah papa là maman a azali yaka motabandu na samusu là kena kotanga na kipiti na kena kotanga na kena kipiti na kipiti na yebo ko ba kisuku na yebo ba kisuku na yebo ba tira wa yaka là papa na ga mbusha bushi papa na za militaire
un colonel, à ça, la DGSP, tout à station dans la puissance. On a des vacances, vacances, la maman, là, maman, qui a pas de chef, ça, on va la loi. Ça, on va donc, il y a un soldat qui a une formation, il y a aussi un peu de jeté. Il y a un peu de jeté, il y a un peu de bouger, on ira dans la constitution. Après, le commissaire là, il a 4 heures. Après, il s'est sous. Après ça, débat le commissaire là. Le commissaire là, il a gagné le commissaire là. Le commissaire là, il a fait ça. Sur la coupe, il a fait un peu à tourner le bureau. À 6h30. Là, on va voir un vibi. Là, on va sauter. Commissaire, la bombe qui est à zone, là, on va quitter. Qui est que tu veux dire, il le commissaire dit, il y a le chef de chef de l'histoire de la petit qui était fan dans la Java, ma référence là, avocat. La phrase est à commissaire. Commissaire là, quand tu bureau, il y a moi, avant de pousser, on va pousser. Ah, chef, la hippie. Nous avons fait la bouteille de la Boutama, nous avons touché le film, et c'est un bon transport. Parce que nous avons fait la bouteille de la Pouya, nous avons fait la Pouya. Du transport, on a été la victoire. Là, on a eu la victoire. La salle a pris la partie, la victoire, notamment, quelque chose, sont du maçon pour la gars. Ban la gaille, la dia. Parce que moi, il n'y a pas la gaille. Il va revenir à mon côté, la boulot la tête, la quantité, l'État est numératé dans le Mboka Congo, qui chasse ça la partie. Depuis là, il y a un premier bonheur, on va faire une heure, on va faire la patrouille. On va ouvrir votre abordage. Alors, on va subir votre abordage, c'est ça. Une semaine, à part, on tire contre la bonne même devant la juge, devant la chef, il va donner les tirs au thé, la première fois. Aux autres procès, policiers, si la rampe, elle va le bosser. Aux autres procès, bon, depuis Kamama Salami, laisse-le naï, namoye la porte à Kalam. Si la rampe, elle va le bosser. Nayo ka ba bege China, riche, c'est riche. Après, elle a moyen à Karamou. Avant qu'il n'ait pas à sa villa, Bilo à Brazzaville, au comment on a déclaré à Brazzaville, n'a comment être tranché. Et c'est là qu'il va 23 heures fort. La Kinga Moko, il y a une victoire, il y a qui est décapé la Yolo, comme là qui a un bon transport, là qui est là au Qatar. Il y a une femme qui m'a vu, mais c'est ma belle mère là qui est capé. C'est ça la nuit à 23 heures, là qui est dans le bon 23 heures. Oui. À ça, il y a aidé à major. À police à major. Il n'est pas aidé à taille pour bon, bon, na moi il papa, le temps a raté comment la salle dans le parking, le temps a raté tout si ça va tirer à 20h, à 21h. Le temps là, au second la paix à RP, et qui dit, on a l'amour. Quand il est là, tu peut-être que ça va le tu m'as fait le raté dans le table de la il a tiré le bureau de la il a fallu que je a tiré le bureau de la il va en bas de la semaine là. On ne sait pas que vous avez la télé, chef la salle, le bureau de l'écoute. Ah, la salle. Oui, il y a un on va te sauver là. Je vais tout marier, tout la réaction sur ma mobilisation, tout le jour pour cela. Mundiango Soukani Jérémy, le dernier chef. Mundiango. M-I-D-I-A-N-G-I. Mundiango Soukani Jérémy. Ici en Louis.
À cause de la place, nos excuses, mon président, mon juge président, la cour relaté et fait l'année c'était le 26 décembre 2024. Vers 2h du matin, Tovandi n'a pas élément, n'a commissaire commandant à la place, la pression Lébé, dans le quartier Kimbangu, 11h midi. Pression Ezana, Tovandi, la conservative de Soto, dans la pression là. On a des gars, eux, les quatre entre la Poulou, na Yulo, na Kimbangu. Babomaki, moi, na moko na matano, attaqué machette. Après, il fait un an, il va tenir une mission de pression pour la dégâts. Elle peut prendre un autre vendu pour s'installer. Le vendu à 2h du matin, il y a mon lit, monsieur, on l'a vendu pour moi. Azoya, d'une façon, il y a Azo qui était. Justement, l'élément de la édition, comme ça, à la laki, n'a pas de bureau. Là, il y a un banda, là, l'élément, il y a 2h. J'ai somnolé. L'élément, il y a la mission, en chef. Nous avons un mouton qui a été bissé. Lui, il y a un mouton qui a été éclairage pour la vie. La vie n'est tout. Moi, c'est ton modèle. La vie, tu as évité de nous avoir l'éclairage. La vie, c'est une année à ordonner, à commander pour la vie. Ceux qui nous donnent l'éclairage à moto. Bolanda, c'est Botala. Et fait à hôtel et mon élément à Telemi, Balanda et Bissak. Les garçons qui chantent à Telemi, à Bili, à 11e rue, Mbaru. Bangobe va aller au lendemain au message. Jusqu'à la 12e rue. Mais c'est là va carrier. À 2h du matin. Elle va carrier. Hier, maman va aller au Cameroun. Bino Bazaïwa Boyi Kili Kilitro. Et c'est de Kokanganga Ibino, la Moka la Bisso, la Congo. Le Kokanganga Ibino, qui était au niveau de la Canara, de Zabanani. Tellement ils étaient en tenue civile, elle me fait arriver à la vérité. On va se présenter à la lycée, tout ça va policier. Tout ça va gérer à la police. Yaka. Et faire comme un peu, elle va s'y marier, avant de ma copie n'a pas eu. Elle a vendu ma copie, on va faire la cité, on va nous faire. On va faire comment garçon encore agresser le sauvé. Il n'est pas ça d'une manger, d'une force. On va faire un chef, pas la zone de la solution. Là, si on va menacer les biches. Vous voyez, là, la malène de Koya, monsieur, papa, sans un responsable, respecte-moi. Yaka. Elle a eu tout le monde là, le chef de joueur. Mais la Koya, la maman de 12e à 11e. Et ça dit vraiment, ma tête à la main, et car, on a distance. Si on a une bande ici, la vie, papa, on nuit, à minuit, bonne nuit. On a tous les gens, premièrement, on a la montre, ok. On a le téléphone, ok. On va me saluer sur elle, que ça, la minute, on dit, on a le téléphone, on a la montre, on a la elle, comme ça. On a mis le téléphone dans la poche, la tenue. On a la liste, la téléphone, on a dit, que ça, elle, et lui-même est là. Il m'a fait 2h24 minutes. On dit 2h24 minutes. Pour 2h, on vous dit au vent d'Akawak. A ABC, très bien. On a dit victoire, on a vendu à la Nilo. Là, c'est mon frère. On dit victoire, on vend à la Nilo à 7h, 2h. Pour éviter que les quartiers, on va vous demander. C'est pas la pire. Ils sont tous dans les réseaux dans ce papier. Ils sont tous dans la pression comme ma vie. Le héros, pesanga nini pièce d'identité présentez-vous. Naza la pièce d'identité. Si vous n'y là ici réellement, au Vandarana Yolo, au travail à la Victor, Victor travaille à la compagnie, la maison. Ode, la charge à cas, ni tout cas, Hermoko, la combo la Kamakada. C'est vrai, mais on a tendance à faire mon frère. Comment la bouteille se coûte à la commune, la route de mon monde. Parce que ils sont de rapport au niveau de ça. Bien sûr, ils ont mabé. Par conséquent, pendant la loi, elle a ici par l'élément, on va dire ça, papa tout le monde. A bandit du sous-menace, on va dater. On va que les bureaux vont dire ça, héros. Papa Vanda. Dans la musique concert, la comédie concert,
Manikou Israël. Dans la mission de la police, dans le monde comme ça, il y a dans la carrière. Dans ce temps-là. Dans mon école, on a été suspect. Il y a pas un auditionné, il s'agit de bien cabasser, on peut cabasser les balles à ma district. Dans un monde normal. Comme ça, toi déjà, il fait 2 heures. On a auditionné, il y a des gens qui ont été comme tout. Bah, il faut dire que c'est la vente de Saïwana, la temps. Ce temps est année, on a auditionné, bon, on a cabasser les airs. Pour voir qui va tirer fou. Et pas le mot de Zéna. Après avoir voté Singa, à l'ongoli Singa, la maboko na ye, à Fongoli yango, à Bandimba ou Lissous. Ndeba lima balande pour la 2e fois, bakandi. Faire baye na yende na la musique concert, mon concert, nous tenons à ceux qui m'ont voulu. Alors là, même Samson, maman, ouais, on m'a voulu, on a tombé comme il a voulu ici, un million là, a voulu ici, million, on est à chef, fausse identité na ye. Photo ye ba oye ba auti wa bi avant na wa bi sa yo be na la pata na ye to famille na ye o be na wa alors botika ye bisa ba ja ba tia ye singa bien akimati comme la table comme ça ye mo wa ye atali elobeli na ye na sa façon ya ko agir commandant atali a lobi oh yo zo mona ni ozaka soma be oza mutuma ndenge nini oza brutaliser ba ye we di mais c'est ko tia ye singa bien akimati no ba le mama vie lisusu batie singa balibote bien bavandi ici effet ya koningana na ye azokata basinga amenase baelema nde baefe oyo ekoti et jusqu'aujourd'hui chose grave mon major na peu choc okei eza zone rouge mais bakonzi batika biso toa ni matériel moko ni matraque électrique ni gaz ni tofa ni estimant moko oyo biso donc biso nde tozotia amna c'est ça maintenant oyo biso tosala mosala na 2 heures du matin à part oyo aotenanga oyo nazwaki epa mokonzi nanga nayebi te nasimbaki na nzoto te tellement baélément nde abana baolande batobetoli babinaye $20 22 000 le fait amoni omozotisale maboko moi, avec tout le respect, je vous donne mon chef. L'attend haut de ça, nous tenions surtout à l'univers complémentaire pour peut-être une personnalité bonne à l'attente de faiblesse. Et je jure, Naï, élément là, nous regardez chef, devant nous, Naï. Ma boque, on a mis là aussi, et puis ni dans d'autres, on a mis dans la il est la prochaine. Basinga o batia qui était à zone ou à la ndenge bavandisaki efe ya koningana azobaka po atelemi ye moko esika mpe eza banini wana eza na maison ndako moko batonga wana bakwakaki bakayasi wana surtout même betuli bajean kameli en tête bakuta bakayu na beton basalaka mpo bakalola nsima na kayas eza wana efe ya komituta wana na ndenge banasala modudu mouvement na ye yango nde basinga ekotaki na ndenge azolandi olobike qui est suspect, tout ça, de banque, c'est de prendre la cible. Bon, par après, elle tombe étonnée. Concert, on a eu Simon concert. Mon tour, posons le balaye, mine. Concert, on a eu Simon, il y a un monument qu'on a eu, vu, dans le sac du salaire pour aider. Nous attaquons à chef, Zoaïe, commissaire de l'hôpital des Atombés. Bah, j'ai la première scène. Bah, après, ça y est, traitement. Première soin. Et bon, par après, ce qui m'a compris qui dit à se retrouver. Ndé toyanaye ba monde ngeni ya kosambisa yo. Ndé na ville, na meni l'hôpital, la première soin. Et elle a zongi, il était vraiment fatigué dans le mouvement pour la salle de la vie. À la laki. Elle a lali, à la mouki, à l'élé.
era lelinga zala la bini singo wala na tiki ba élément ba makende lo ko kolia aye tovandi oyo etikali na nsima ndenge batikala ke osola na commissaire bango mibale là moi je ne sais pas vraiment là ndenge akoma moi je ne sais pas je ne sais pas même aza suspect aza documenté moto basinga makasi netomoni maboko kala basinga lokola tribunal mpenza na po motikeka bo là moi je ne sais pas la président ya batiki ye ezomisela nini soki ye moto asalinga boye te akosi ya chef ne makambo apesi bazorde ya ye ye azosala débat même na commissaire azofinga commissaire anongoli kuna mpona makambo oyo papa oyo te azoloba oyo lokuta abenga commissaire ne bayaka awa komona ye nani mwana mboka pesa micro tika kolela aza esika kolela te aza esika oloba nde oconvaincre commissaire eza Manikou Israël lieutenant Manikou Israël biso na ye toza na siat kalamu affecté na préchaud lebe na 11e rue suis 11e rue quartier Kimbangu 2 ouais hein oui malboso okangama oui sikoyo bapota wana ozotiango na compte ya nani baputo aza nango wana na compte ya nani ya ye moko ya bino bon me respect mon juge président tokomi awa mpo nga naza élément ya district ya funa awa commissariat urbain na funa awa tokomi pa sd auditionné ye nanga atuninga na suka j'avais tout accepté comme responsabilité ya monsieur oyo et dans le premier jour mon grand frère à moi ayaki apesi mbongo ye bakende na hôpital aboyi grand frère apesi mbongo bakende kozwa traitement et moi-même 2 à 3 reprises oya zoya nazopesa mbongo ka ndenge naza na boloko nazopesa mbongo nakende omela kisi nakende osomba boye antibiotique et tout comme ça je paye nandimaki déjà même na PV que non nazwa nandimi responsabilité na ye na faire soigner ye yo osali ma responsabilité c'est pour cela oyo nazalaki étonné po tozalaki ensemble na baélément na bacollègue na mosala namoni lieutenant r nakomi awa nayebisi sd mon sd nazanga moko te nazali mpenga mona poste te nani lieutenant aza wana comment bokobenganga moko bokobenga mpe baélément mosusu na commissaire te jusqu'alors mon major na ndenge naza boye natikala komona moto te bainterpela lisusu soki bango baza sur place c'est que c'est à nous tous il y a besoin de responsabilité na ye olobi aussi ye mokanda olombi responsabilité obalingi kopesa bambongo sadi ya kosi te parce que soki ezalaki boye te okondima te okopesa mbongo te moi major wana eza c'est pas humanisme dans un premier temps faut kozwa ye nano soin et puis otala madame Souka après je suis un policier je suis là pour garder la population c'est leur bien en cas de quoi faut na assister nanu mutu okomaki liboso ya sd ndenge à l'interpellation j'étais là nani interpellé ye abandaki oyo interpellé eza major sd titulaire mpona nini mpona cas ya monsieur en question wayaki ofinda yo le monsieur là je ne sais pas bon bah interpellé dans le vide c'est ça que moi aussi je suis étonné dans le vide ou bien dans le vide je ne sais pas ceux qui apportent un plateau par là je ne sais pas à combien lera amonaki na kalamu awa naki oluka na major lera ayokinga abengi bamoko commissaire na ye kota autaki na 10e rue na limbangu arone compte ya vrai ezali ye nakopekisa tiko esa peti kokunga oyo bato azofinga kotunga otie na boloko ya ye moto asali ebungu ya ye
bâti la boloko. Là, comme la tisika, moko ça au commissaire, on a passé aux autres, il y a ce bagingate, ils ont bureau de, il va bureau de thé, aïe. Commissaire n'a pas bureau de ça, il ah, parce que nous on a comme on a eu. Bah, il peut être petit qui a été landé au qui musique à l'aïe. Aïe, faut bien un commissaire, même machin. Après un commissaire na téléphone, commissaire de kuna, le bien été aïe, on a ça qui a un beau kangaï. La chi, la kanaki. Wazate, il va y politique. Yawa kanaki. La kanaki, après le bien aïe, à moi le lieutenant général, attends que au tutorat, il a pas dit. Après la salle, on a un soldat étranger. Après bâti na ndolo, on a tout ce que ah. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de suivre les récits émouvants de la victime. De la victime. Et nous avons réservé quelques questions à poser au prévenu. Brigadier en chef Mouniangou Soukali. Brigadier Yemsa Mission. Olombi Bokenaki na point chaud. Batindaki bino na point chaud. Lebe. Venez comme ça, Moussala. On continue Batindaki bino. Ozalaki na point chaud. Ozalaki Maëlema Boni. Ozalaki 5 personnes. 5 personnes. Yo, Ozalaki na fonctionne. La point chaud. La point chaud, nous en tant que gradé d'élite. Il y a des gradés d'élite. Il y a des gradés d'élite. Il y a pas le lieutenant autre, on a sous comme ça. Donc il y a des gradés d'élite. Il y a des gradés d'élite. Moussala na bino na point chaud. Okendaki na mission nini? Merci, mon capitaine. Mission na point chaud. Atina bino na mission nini? Mission na biso tokenda na point chaud. Tokenda ki po bakulu na oya na mwana herba ye babundi babomaki muninga. Bango pe basenga ki revanche ba ya ko revanche. Tellement batindaki ba message à un chef du quartier. À ce moment mimi awa commerce. Mon commerce a apporté un commandant district na biso. Commandant district a bien commandant Siat. Commandant Siat ne ba sololi c'est vrai bango na bango ba konzi. Il faut tous garantir les éléments pour si tous dans le quartier. Pour mon boulot, on a les sauter pas ça revanche pour pas commenter bah où il y a poteau. Donc il y a d'une façon il y a mission la mission c'est de sécuriser population il y a quartier qui m'a na bino qu'on a donc Tolandio na boké bignon solobi qui batinda qui bino la mission à pour sécuriser. Oui. Pour sécuriser population. Ouais. Pour dire ba kuruna ya kimbangu na ya yolo de ko s'affronter. Des missions batinda qui bino. Donc il y a une mission siko. Et banda qui boni. Bon interpeller. Ndeko avandi périphérie na yo. Pourquoi vous interpeller qui est na motif nini? Merci. Et là, mon tour à répondre. Merci, monsieur le ministre public. La Kanisi Toza sous emblème Bisoto. Il y a Moussala l'État. Donc, le point, on a forcément pendant la nuit, tout le monde décide. Elle, en tant qu'agent de l'ordre, nous sommes obligés de sécuriser à 50 mètres de là où nous sommes installés. Il faut nous protéger, la garder à 50 mètres. Donc, tout mouvement suspect, auto-suspecté, faut interpeller, auto-identifier le type en question, le type, d'où vient le type, et il va où. Il y a un monde qui s'est non, on veut pas continuer à bâtir la kinga de Sida Nazaki. Pour nous, la mission soit pour y appeler. Tout le monde a la reste bien là en construire, sans toutefois savoir qu'elle est à nous. Mais effet à côté de la yépa interpellé, nous ne pouvons pas sa façon même de parler,
de répondre, d'agir, de voir l'identification là, si tu es psychologue. Donc, ce qu'on a dit, donc, ce que tu as dit au madame, on a interpellé qui est parce que, donc, on a dit que suspect. Dans le lenge, il y a des tambola na butu. Qu'on guette là le bisou. Il le guette. Voilà. Donc, tango, soit abadé qu'on guette bino, pour interpeller. Là, il y a des gens qui midi ne va interpeller. Et Zangaï, mon gars, on souka. Otinda qui par élément na yo boni, ba kende ko interpeller. Ba yebisinga mutation pété. Ba mon éclairage na mur. Nde ba yebisinga chef, to moni mutation pété. Na tuni bango aza moi si to mobile. Ba yebisinga pe to yebiti. Nde na yeti bango be kende ko tala. Azala ki boni 3 personnes. 3 personnes. Vous avez dit là-bas? Non. Vous avez dit là-bas? Ni ton fois, ni la mongène, ni 3 personnes qui va interpeller. Donc, va interpeller. Va interpeller. Va comme la table pour prendre à été. Comme on va dire qu'il ne peut pas comme les cigares va n'attendre que t'es. Nous y a donné la 11e rue Mbang. Va qu'elle va la demander on va tout terminer la 12e rue. Et ça va qu'il y a 11e rue et c'est qu'elle va interpeller. Que soit les cigares ça va qu'il y a. Tant que Bazouye, toujours dans la peau, toujours qu'il y a des malades. Oui. Bazouye la 12e rue. Trois choses à la qui va puis. Soit à Kimaki. Tant que Bazouye va mimi et pas na yo. Gradé d'élite. On salue vérification, constate qu'il y a le konini. Oh, yo reproche qui est en tant que au cause y a ma soldat à l'élément. Yo reproche qui est le konini pour Kimaki. Oyebi pourquoi Kimaki te. Mais on salue madame Molobi que tout le monde est suspecté. Attends, tu as un cas Molili. Ils sont tous dans la formation militaire, tu es bien. Au tini élément na yobalandae. Bakwe nae, bazouye pour Akimaki. C'est longue version na yo. Il y a petite version na te, mais on dit quand même ya yo. Au memi, ba memeli yo. Et l'okonini en tant que chef gradé d'élite. On constate qu'il y a ma belle. Et pas une aide. Merci mon ministre public. Tous les gens et loko oyo ngai na sala to na suspecta qui à part identification na tona qui ne na zape na monte na zakina mo kontinanga oyo za supérieur na commandant na place na kendaki directement ko yebisa ye ko la misaye na bureau ici à la laki tozana moto moko awa na sengi identité na mona pesi ngati moi comme ça okoya onzoye on interroger pour yende aza OPJ sermenté. C'est lui qui a le droit il y a pour identifier mon sur papier pour identifier en tout. Voilà la soudaki na ngawano. Donc